ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Dans les soucis d'encourager, d'accompagner et d'applaudir nos jeunes talents exerçant un métier, l'agence Beledou Monde Production, en partenariat avec les nouveaux papes de la religion Kitendi, Rive Nkono, le roi de Kimakuta, Yabiso Podcast du boss Roni Malundama, Fondation Toto Modero Solutions et le docteur Dani Kaninda du clinique médicale Joyce, le réparateur de la peau, organise ce vendredi 25 août 2023 sa première édition. Au programme, remise de brevets, sortie officielle de l'artiste musicien Zalapanda et son groupe Afro-Mondial et plusieurs autres surprises. Retrouvons-nous au croisement des avenues Poids Lourd et 14e rue Limité Industrielle dans la salle de fête chez Bijan. Droit d'entrée, 5 000 francs congolais à Bamba. Bienvenue à tous. Salut à tous nos chers abonnés de la Bisso Podcast. C'est moi bien votre humble servante Chada Diavita, autrement dit Mwasi Zambé. Église Memo Motier organise 3e édition de l'explosion de la parole et thème les commencements était la parole. Était mokili ekelami na liloba tant que nzamba kelaki mokili na ye asalaki likolo pe na se et nyonso ekoleka kasi maloba na nzambe ekoleka soki mokete et voilà et tokiti vraiment awa na komi Yanjil sur l'avenue Motier numéro 25 bis. Donc église Memo Motier est organisée milulu moko ya makasi na mokolo ya mardi 1er août et dimanche 6 août 2023. Journée moko ya kitoko makasi elongo na Nzambe. Jeunesse totombola ekolo. Jeunesse sur le soir du Dama. Jeunesse sur l'avenue du Dama. Jeunesse sur le pilier du Dama. Jeunesse sur la vie du Dama. Totelema, totombola ekolo na biso pe biso bilenge totelema to défendre lolenge nini mboka to pe mokina na biso eza ya kobeba okomona jeune fille akomi na niveau ya kolinga batata ya mibimba kobima na batata ya mibimba tozokende wapi na esika oyo biso bana tobandaki kokunda baboti lelo ekoma le contraire baboti nde bakoma kokunda bana parce que biso ba jeune tozokufa mingi à cause ya mabe eleki. Dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi de ta jeunesse, sache que jour il y a un jugement qui t'attend. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tozo kende wapi, tozo kima wapi, tala bilenge oyo bandimi ko kima na se na makolo na Nzambe, bandimi ko pusana liboso ya Nzambe, esika bakende ko simba machete, esika bakende ko boma, esika bakende ko yiba, bango ba préféré na bango vrai chemin parce que ya bengami aza chemin à vie pe ya vérité. Chemin à vie yango ndengo bandeko na biso bandimi kolanda eza nzela ya Nzambe nde tokoyeba lolenge nini bango pe bamenaka vie spirituelle na bango, ndenge nini marche na bango bazotambola na Nzambe. Et na remercier babos nangai esika bazana mikili ya poto. Je vous love, il y a des gars, là on se retrouve juste après les images. Ah oui, quand tu le baki en tout cas, donc tu as vraiment na bilenge wana, bilenge solo, kati na bonzambe. Et ben moi on a pensé se présenter et bandimi penza ko sala Nzambe. Même bible zoloba nzele amis balé. Ya malamu na mabe. Bango baponi na bango nzela malamu. Donc nzela ko sala Nzambe zande nzela ya malamu. Vrai chemin des yango wana. Et toza vraiment na bango elongo avant tout to banda na base to pe fondation na biso pour banda na le yembo. Nzambe pas vendre na ba adoration na ba louange.
tokobanda vraiment na loyembo totombola kiti ya bokonza nzambe esika nzambe akotonda na joie. Et voilà bandeko na biso bafongola vraiment loyembo quoi. Oui, j'aime wana. Amina lele, 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 Amina lele. Tokoki kotema te tokumisa monene.
Na memo lola pede fongwa mi bozo ba bénédiction bozo amo gratuit hein Zambe au pesa en tout cas non qui est soutenu non là la caca non qui est soutenu non là guna goué côté la Zambe go wapi papa gano boyamba tala bilenga bo nil par ailleurs kaka na ya Jésus merci beaucoup. Ah oui, on a vraiment tout côté na profondeur, hein? Tout côté vraiment na profondeur, quand tu le baki, tu peux découvrir, hein? Bilingue bali ko sala nzambe. Le lenge ni marche na bango ezalaka. Est-ce que maloba nzambe wana toyoka kaya wana mokile kila mina liloba maloba wana o nzambe yemoka kila ki mokine na liloba. Est-ce que ba chrétien peut ba respecter maloba wana? Le commencement était la parole. Malobawana, est-ce que tu kokisaka yango na kati na biso et voilà to moni bandeko na biso vraiment to kozala essentiel ya kotuna moko to pe mosusu ezali mituna na kati na bonsambe et to moni vraiment papa na biso et mbote papa oui kombo nani papa kombo ngai frère Parso et koyeba na balandi na biso ya podcast bani bayeba papa na kati na bonsambe par rapport ya département ni osala kana kati na église. Nazali mokambi intercession ya jeunesse na kati na église ya Memo Motieni quartier 5. Oui, merci. S'il vous plaît, il faut que déranger tout que passer miko na moko na mosusu ko identifier pe oyo yazali to pe nini oyo sala kana kati na elanga nzambe. D'accord. Mbote maman ngai naza président ya jeunesse ya Memo quartier 5. Je réponds au nom de frère Julio qui est on a assez Mireille Mies naza protocole na kati église Memo. Ngakombo na ngai le frère Ephraïm Nzama, je suis le batteur de l'église Memo. Je suis la Sainte Kapersi, modératrice et membre du comité de jeunesse et église. Je m'appelle frère Jiré, naza pianiste na kati na église Memo. Sœur Elda, membre du comité jeunesse et église Memo. Sœur Pamela, naza chantre na église Memo. Nga kombo nanga sœur Gradine Zama, naza chantre na église Memo. Merci. Nga kombo nanga sœur Orline, naza protocole na église Memo. Merci. Nga sœur Mireille Boteli, naza protocole na église Memo. Merci. Nga Deborah Ndongala, naza protocole na église Memo. Oui, merci. Tozongi suive pas papa. Question na ngezali boy. Pourquoi ba jeune boponi nzela nzambe? Toponi nzela nzambe premièrement pour na sauver ba âme na biso. Parce que ma communauté ba toluka premièrement le royaume des cieux et nous sommes dans le pamba. Nous sommes dans le pamba et puis besoin ba que jeune réjouis-toi de ta jeunesse. Sache qu'il y a un jour, il y a un jugement qui t'attend. Et le roi Bisso, tu es bien tes jugements, et ça, un jugement, mon coup est la Bisso. Voilà pourquoi tu connais la Bisso Nzambe pour tous les cas de jugement. Parce que mon côté pour les cas de jugement, ça m'a Nzambe pas long. Voilà pourquoi Bisso tu connais la Bisso Nzambe pour que tous les cas de jugement. Oui, merci.
il y a un différent, quand la Bible nous dit, il y a différence celui qui me sort et celui qui ne sort pas. Parce qu'il y a une différence dans moto à Yebi Nzambe, dans moto à Yebi Nzambe, comme chrétien ou païen. Oui, oui, différence c'est ali. Très souvent, on a eu des komoro koloba, koyemba aussi que tous abissonions sont bananzam. Or que tous abissonions sont bananzam bête. Tous abissonions sont bananzam bête. Mais du moins tous abissonions sont ba créature yanzambe. Zamba yebi moko pe mosusu loko la créature. Maintenant loko la moine. Parce que pour que comme moi en Nzambe, et c'est que nous yamba Yesu loko mo kondipe mo biki sinaye. Sona o salangote c'est que zana mo na Nzambe te. Sona o salangote c'est que zana mo na Nzambe te. Et ana moyen mo susute o to koma mo na Nzambe, so ko yamba Yesu loko mo kondipe mo biki site. Voilà pourquoi Bible zoloba dans Jean chapitre 1 à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si vous avez souté, moi, comme moi, Nzambe, exact. Oui, merci. C'est l'Nzambe. Et mes makani na vie chrétien topé jeune. La bénédiction est ébélée. L'avantage est ébélé à cause de l'Nzambe. Et surtout en étant jeune, ça a l'avantage ébélé. Et au où me la mingi na mokili. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a jeune et belé, normalement, parents aboti moi nanaye, jouer na un jour moi na kunda parents. Mais les autres comment moi na bana bazo pour famille pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui, les autres tambola lulenge et sengelité. La jeune les autres tambola na rubanga nzambete. Voilà pourquoi les autres famille avant. Donc avantage à liboso étant jeune que c'est l'ensemble au mais la mingi na mokili. Et mi balé kola opambola yo ndinga zoloba na makomi na ye que vous me servirez, je bénirai. Opambola lipa ko pambola mai et nyonso ya yo ko kende liboso. Eza na ba bénédiction belé ko sa Nzambe étant que jeune. Merci. Alors ben convenient ni ya kana moto azali banda ensemble. To pe jeune. Moto aza libanda Nzambe et convenant liboso eza parce que ndenge nalobaki liboso awa esengeli toyebaka eza na jugement moko ezozela biso tout un chacun de nous akolekisa éternité auprès ya moto aservaki. Voilà pourquoi biso tochoisir toservir Nzambe parce que tokolekisa éternité na biso pembeni na ye. Donc ça veut dire na lola mais moto asaleli Nzambe te o asaleli Satana akolekisa éternité na ye pembeni ya moto aservaki. Donc ça veut dire le diable en enfer. Voilà pourquoi biso to préférer na biso c'est l'Nzambe. Alors inconvénient ya moto azo c'est l'Nzambe, ça veut dire on l'éternité na ye pembeni ya Satana et na enfer. Bisika pesa na ba pleurs et puis na ba graissement dedans. Inconvénient à liboso eza yango. Oui, merci. Même si dans Romains chapitre 7 verset 10, l'amour ne fait point au mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce que bolingo wana nzamba lobaki alobi to linga na pe biso na biso linga moningo aza pebe na ye? Est-ce que biso ba chrétien nous allons vraiment na frère amour wana? Bon, bolingo eza commandement ya muneno eleki ba commandement nyonso a bolingo. Voilà pourquoi Christ azolobi to linga na biso na boende ba koyeba ke toza ba disciple na ye. L'amour en personne eza Nzambe ye moko. L'amour en personne eza Nzambe ye moko. Nakoloba te ke na linga Nzambe so na lingaka ndeko na ngate. Le roi na linga Nzambe amonanaka te. C'est que fona linga ndeko na ngawa so sa nini aomonana. Donc roloba te ke na linga Nzambe o amonanaka te. Pourtant moto yo monaka aza image ya Nzambe o lingaka ete. Alors na biso ba chrétien bolingo solo eza au milieu des chrétiens. Il y a amour moko eza vrai eza nango ezali. Oui, merci. Tozaka na kati ya mo wana. Ceux qui tozu même Caïn ou azalaki na ndeko na Abel. Siko tomoni Caïn akendaki koboma ndeko na ye donc asengaki ndeko na ye nzelaki ndeko tika ye. Et lorsque Abel azalaki na confiance ya ndeko na ye Caïn, lorsque donc bakomi na esika yango na zamba
et Kayen abomaki ndeko na ye Nzambe aye koyebisa Kayen lobi lolenge kaka otangisi makila ya ndeko na yo vi na yo mobimba okomona bolamu te Nzambe alakilaki Kayen mabe à cause ya mabe o asalaki ndeko na Abel abomaki Abel siko tokoki kozala na confiance ya nani na se na moi même ndeko na yo okoki kozala na confiance na ye te to nani tokoki kozala na confiance na ye na moki bolingo en fait mutoyo azobanga aza dinete na amour aza dinete na amour bolingo eza réciproque bolingo eza réciproque donc cela veut dire soki oza na posa balinga yo esengeli na yo mpe olinga alors moto azobanga okanisa te Kayen kutu asala ndeko na ye Abel mabe moto abongo azobanga aza dine te na bolingo donc lokola bakristo eza recommandé na biso tolinga bible elobi soki ndeko na yo asali yo mabe ekazongi bambala ebele kosenga pardon esengeli na yo kaka osala nini olimbisa esengeli na yo eza recommandé étant de chrétien lokola bakristo esengeli na biso tolinga ndeko atako asali yo mabe aye kosenga bolimbisi esengeli na yo limbisa donc so ozobanga ke oyo nakolinga ye te mpa kosalanga mabe oza dine te oza dine te oza dine te. Oui, merci. Et parole divine Balobi na Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Bible elobi na Osée que libota na ngai ezo kufa parce que vous savez toloba yango awa kozanga koyeba eza liwa ya ndambo kozanga koyeba eza liwa ya ndambo en fait connaissance eza vraiment important parce que kola olobela mon peuple tonton olobela mon peuple engoloba olobela batu nyonso te olobela nde peuple na ye oyo aye oyo baza koappartenir na ye donc bazokufa bazobebisama pourquoi parce que bazangi boyebi nini nkolo olobela eza boyebi na ye parce que eza peuple na ye esengeli bayeba ye na kozanga koyeba nzambe yango wana nde moto ememaka kufa donc connaissance oyo bible elobelaka eza boyebi ya nzambe koyeba nzambe ezali koyeba makomi na ye koyeba nzambe eza kotambola selon volonté na ye koyeba nzambe eza kosalama ye oyo ye azosenga na yo osala yango wana nde koyeba nzambe. Merci. Un chrétien akoki se comporter lolenge un chrétien comportement na ye ezali kolandisama makomi ya nzambe mokristo comportement na ye ezali kolandisama makomi ya nzambe akovivre te lokola bato nyonso biso mokristo aza lokola aza citoyen moko aza céleste atako aza na sa mabele donc akokokana te na bato nyonso parce que ye aza mpe lokola bato nyonso te donc esengeli na mokristo atambola kolandisama maloba na nzambe yango wana. Merci. Biyemani mokristo akoki kolata na oyo akoki kolata te. Bon, en fait habillement et dépendant plus qui dépendra plus de la culture. Dépendant plus de la culture et lelo na yo kaka bandeko mosusu balobaka que moi ça akoki kolata pantalon te ekomami na bible or ton bible ekomamaki bata wana bapantalon ezala te babanda olata bapantalon te donc bilamba mibali oyo bible elobela wana eza nango bapantalon te parce que na kala na Israël babanda olata bapantalon te bapantalon ezalaka te donc habillement c'est aussi important mais lokola mokristo esengeli kolata d'une manière décente lokola mokristo esengeli kolata d'une manière distance cela veut dire ekodéranger mutu te ntango olati elamba ometani mpena malamu na kitalatala est ce que nde nalati boye nalati na manière moko boye mutu akozala déranger te c'est ça mais kolata pantalon to kolati eloko boye to so eza nango manière moko eza décent ce n'est pas un problème.
Et même na mokili pe baloba ya na adage bana na yiba dongo dongo ata misili ebuni ndenge nini na wangana lokola Satan ye moko déjà ça mema déjà fardeau likamukie envoûtement likamukie Satan akota kinga parce que nini oyo ekozaka vraiment pour que Satan akota na kati na via mutu. Kokota na via mutu, je crois déjà étant chrétien bisonga personnellement et puis na ndenge biso to kaniselaka mon Christ a cause à la posséder té. Mon Christ a cause à la posséder té. Pourquoi? Parce que mutu ayamba Yesu le roi mo continuer mon biki sinaye kola zana kati naye azana. Voilà pourquoi Satan a roya sauté ba fanda ba omi balé na kati ya mutu moko. Donc mutu oyo ayamba Yesu a cause à la posséder té. Arrose à la posséder, mais du moins l'obsession, arrose à l'obséder. Mais posséder, je ne crois pas. Je ne crois pas à la possession parce qu'il y a des anaïs sous katinaïe, arrose à la posséder. Mais arrose à l'obséder. Arrose à l'obséder, ça arrive des fois à naïlo komora mabe salaki et fungole lié porte pour que ennemi agir. Donc on a faute moko na lisumu moko na péché moko salaki et fungole porte pour que ennemi a accès na bon moinaï. Mais un chrétien arrose à la posséder. Merci. Et pourquoi biso bajan tozo ku famille quand te kolobango vraiment et si ka wezala ki biso de fallait to kunda baboti na biso mais baboti ba koma ko kunda biso donc comment le contraire est-ce que eza problème moko spirituel to eza biso moko volonté na biso tozo sala ka ba mabe yango ezo futa biso ya mwana eza contenu à mabe lelo vous savez maman nanga lelo mabe et pas ba jeune eza plus que voire même to kanisa. Les lots et pas jeune ma beza collègue au imaginer un jour je me rappelle nakutana jeune fille moko ya 17 ans je crois à Rose appelle déjà à 18 ans dans la Bible jeune fille à 17 ans 18 ans à Oloba. Son akani s'il est passé nanga. Imaginez-moi à 17 ans, le passé naïe. Moi je pense que à 17 ans, à Rose a goûté la passé. Mais moi à 17 ans, le passé nanga. Niba liba batute. Ah oui. Ah oui. C'est bizarre. Imagine-toi. C'est bizarre. Na Ajuana le baguette, le passé nanga, niba liba batute. Donc tant que le baguette, alors mobalité. Parce que le Mabi mibali ba batute. Ate belé. Donc à 17 ans déjà, alba mibali ba na batute. Imaginez combien de mibali atamboli na bango. Et puis na ajuana. Na ajuana. Na lo bango voir même aujourd'hui ba jeune to vivre le rôle à l'obésité. On dit mukile suka en 2023. Donc welisa pesa lobby et yebanité so ozalato. Donc c'est comme ça le leng yangwana zo salake na ba penser na biso le roi to vivre déjà le roi batu lobby ezalate. Voilà pourquoi ça la mapeto kufa na biso avant parce que na makanisi na biso ça déjà to ça makam le roi la lobby ezala ngote to bisa na biso ngo lelo déjà pour le roi lobby ezala ngote lobby to kufa na biso. Voilà pourquoi ba jeune peut ba kufa avant parce que na makanisi na biso déjà bongo. Donc mon qui les a penza mabe jeunesse lelo eza ezotambola pena na degré à perversité oyo koyi ko imaginer même pas koyi ko imaginer te ndenge ba jeune ba otambola lelo makambo ezalaki mabe lobi lelo komi malamu epe komi normal so mutu asali yango aotrouve na yango eza nango problème te. Voilà pourquoi eza cause ya koumela te na biso ba jeune tozo tambola lolenge sengelite tozo tambola lolenge elongo banité to tambola lokola batute en fait
jeunesse lelo eza na ba difficulté énorme, ba difficulté ébélé. Voilà pourquoi je bénis Dieu à sali biso ngolu et ngana bandeko na ngai lelo tozala tobima parmi ces bateaux wana ba jeunes wana bazotambola lolenge esengeli. Oui, merci. Par rapport, est-ce qu'ils ont besoin de source de mon côté? Comme Namatasio Lobby, ce sont nos pères qui ont péché. Est-ce que les ababoti na bisoto basala ba dégâts moko source na bango ezala ki mabe jeunesse na bango balekisa ki ngo mabe yango biso bana toko futa ba peine oyo? Oui. Et les alaga, papa sali mabe, moi na afuti mabe ya papa oyo asalaki. C'est logique. Et c'est normal les akanango. Mais pour la biso ba chrétien, voilà pourquoi parmi ton avantage au yebisa kingai avantage ni eza na elenge ko salela je nzambe wana aussi eza moko ya ba avantage parce que biso ba chrétien bible zo ba biso qui a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Donc loko la jeune atako papa salai mabe moko atako mama salai mabe moko mais so komi pa Yesu so ndimeli Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na yo condamnation wana ekueli ezali susute voilà eza moko ya bavantage ya kozala na nzambe ya kopesa bomoi na yo epa nzambe eza moko ya bavantage. Mokristo akokozala na maîtrise nini devant obstacle même si Bible lobi babeti mbata na gauche yo pe pesa na droite et toi qui es chrétien. Donc ceux qui mabe moro boye exagérer na ndenge mo mabe donc okoloba même pas donc agir de ba façon montée donc otala kana mis sur le rôle là babeti na gauche yo peso ça la droite. D'accord, donc et toutefois ce muntu na lobaki ngwa ce ndeko sali mabe et c'est important bobongisa. C'est important au Bongisa. Au nom de l'amour, c'est important au Bongisa. Et au Bongisa aussi, on a des quoi, on a posé au Bongisa. Même Bible Zoloba, si cela était possible, c'est un épisode qui m'a la battu. Si cela était, donc cela veut dire, si cela était possible, autant cela plus, ça dépend plus de nous. Je crois dans Romain Mutezoloba et le Romo à Bongo, Maloba Moko à Bongo. Selon plus que les autres dépendent de Nabiso, toluka kimia na batunyoso. Toluka kimia na batunyoso. Donc ça veut dire, les gens mutumsusu aza yoza na posa boza na bon terme, mais yaza na na posa te. Alors de quoi bongo pour na luka kimia, il faut créer distance. Parce que so opesi litama na gauche à Betty, au PC droite, à Betty, à comme ça moi habitude. L'obi sous rien, sous sa bête sur la gauche, à bête sur la droite, on peut jouer naé. Alors mutabongo ton à Betty na gauche, à Betty na droite, et à la posa sur la bête à l'issoussou. Alors faut créer distance pour que ma bête comate. Merci. Je crois. Oui, même mon tout en na carte na bonzambe, il faut créer différence mon de toloba qui différence fait là, na ba oyaye, na ba oyaye, na ba o bazo sale laye, na ba o bazo sale laye. Pourquoi jalousie et côté na carte na église? Pourquoi un et côté na carte na église? Complexe na carte na église, avortement na carte na église. Donc makama mabe auto mon na kangwe pa ba pagano et côté na ngona carte na église et comme na ba chrétien. Pourquoi? Moi personnellement nakanisa été bisika je n'ai pas de difficulté à comprendre le Koana parce que nayebi un enfant de Dieu nous doit être conduit par le Saint-Esprit à cause la Bible parce que ce sont des œuvres de la chair, l'impudicité, l'ivrognerie, la jalousie, toutes ces choses, et ça va œuvre il y a une autre. Or biso, nous ne sommes pas conduits par la chair, nous sommes conduits par l'esprit. Et bah œuvre, bah fruit et esprit, et ça, bah bonté, l'amour, la patience, bah bilo kwa nyoso yangwana. Des fruits à l'esprit. Étant chrétien, le Seigneur tous a conduit par l'esprit. Mon Christ a conduit par la chair. A peut que nous dignité au bien mon Christ. Parce que biso mon Christ a tamoulara selon esprit, mais selon nous autres.
Donc, bisika jalousie ezali, bisika ma querelle ezali, toutes ces choses, l'avortement, je ne crois même pas qu'ils sont bazar ba Christ parce que il faut tout épingler aussi. Lelo ba copier biso mingi. Hein? Lelo na miné na biso ba copier biso mingi. Toza infiltré dans le bas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens, mais bon ça ande makamundé ba chrétien ba sala. Mais bazar ba Christ té. Beaucoup. Voilà pourquoi, et comme moi, confusion, n'est pas Christ. Mon Christ est selon esprit. Et mon toi, ça n'a pas mon santo. Faut que mon a fruit à esprit katinaye. Donc, ma fruit à esprit, et ça, on a tangiwana. Donc, ce que on a du mal à croire que mon toi, certainement, c'est que mon Christ, tu pas ça mon Christ. Merci. Lorsque chrétien dans la carte na église, au babengé même intercesseur, babengé protocole, modérateur, etc. Mais au comment on a yé, azarana moi je ne me vois pas ça azarana on a sac. Ce qui a bimika quand n'apporte église balobi amen amen. A quelque changer en libanda. Yé wana kei. Donc azo sala makambo moko boye, o azo refléter on a satana parce que dia baza diversa na biso bana Nzambe. Mais yé azo copier. Alors mutu o azo tabula na hypocrisie de bosa Nzambe. Sort na ko zala ni. Biso déjà Toron de la biso, cela veut dire église na biso, doctrine, enseignement na biso, to kanisaka que un chrétien charnel a zaka penzate. Tant on le blague chrétien charnel, cela veut dire muto ayamba Yesu mais atambula selon volonté Nzambe. Comment expliquer? Comment expliquer? Muto azarana ayamba Yesu mais atambula selon ba commandement Nzambe. Moto ayaka na église atambola non wana c'est que non abongoli mutema te ata kwa sala parce que kokota na équipe intercession koza la protocole koza na ebité chantre to pe nani et ça synonyme de obongola mutema a koza na équipe wana mabongola ne pe mutema te. Ah oui, c'est ça. Vraiment. A koza na équipe wana mabongola ne pe mutema te. Oui. A koza pe pasteur abongola ne mutema te. Eza bongo akoma pasteur parce que aza mwana pasteur ne aza mwana pasteur bongo basambela bango na ndako na bango ndeba aki mwa muketi mais le salut est individuel ayamane pe Yesu te parce que ekomaka mwana pasteur pe boye ayamane pe Yesu te tu mwana muta bongo pa tina suka na pas comme pasteur donc chrétien charnel donc ayamane Yesu te. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été. Voilà où on a. Oui, merci. Alors, la maman Oyo a supporté qu'on dit 9 mois. Le Seigneur Sotoyibibasi, ceux qui montent dans la zème, les conditions comme un rapace. Au moins, on a même là la bonne condition. Même il y a comme il y a repos. Na relia tel boy, na relia tondo, na relia manga. Parce que maman on a supporté mon anaïe douleur wana. Après c'est là, à qui la maternité, aboti mon anaïe. Même si la personne me lobinini, j'aime les enfants quand ils sont ma bénédiction. Parce que moi, na zarali pas molé pas mon bot. Mais moi na wana après c'est là maman bimissier, a combiné mon tombeau qui bosso la maman naïe. A commis que ça là bas dégâts. Vont même à commis un niveau à costume ma machette. Ce que est la cause de nini que maman ou abouti mon pendant 9 mois a commis les motombo qui n'a moi na yemoko abimisi na libunu na ye. Ok. Na côté wana, moi je pense que ce qui moi na baby faut faire la partager. Donc faut faire la partager. Et sa faute pas papa, pas ma parent, et tu peux aussi faute pas ya moi faut te faire la partager. Déjà n'a bandé pas ma parent parce que bi besoin ba moi na aza flèche na maboko ya guerrier. Donc cela veut dire flèche guerrier a 6000 flèches. Ayem dans une vision, bisikani na obeta flèche nae. Et le roi a une vision obeta flèche nae, oza mwana bien sûr. A rejoindre ma disposition, a rejoindre makambo esengeli pour que flèche nae ait atteindre objectif oyazanango. Voilà pourquoi bayebaka un vrai guerrier
tango flèche naie et atteindre objectif. Déjà problème il y a comme on a bakuluna, comme on a ba kidnapper, toutes ces choses et ça passe ça mingi na éducation de base na famille et ça passe ça mingi na éducation et ça parents baza responsable premièrement et aussi et ça aussi bana aussi baza responsable pour tout le monde pe bana mususu ba éducation ça la malamu te ba parents ba kufa mais akoma pe kuluna te akoma pe kidnapper te akoma pe bongo te donc ngana kanisa côté wana responsabilité ça partagée na ba parents et aussi na mwana parce que ça na mwana mususu ba parents ba pesi éducation esengeli batalisi ono esengeli mais suka nango akomika o esengeli akoma donc responsabilité et ça na ba parents et aussi na bana et lokola parents esengeli kozala na vision aussi mpona mwana kozala na vision aussi mpona bana problème mosusu eza nango na mboka na biso lokola mwa badifficulté eza mwa trop pase ezali parents bota kaka parce que fo na bota remplissons la terre bana bakomi ebele et puis vision eza te mwana ye moko oyeba na kutu te soki ndenge nini esalama donc nga nakanisa te responsabilité ça partagée na ba parents et aussi na bana na côté wana. Ah oui, merci. Alcool ça nango autorisé na chrétien? Ben sujet oyo eza penza mwa munene mais Bible eza na esika moko te na Bible eza na esika moko te pekisa to mela masanga te ezalaka nango te Bible epekisa nde kolango Bible eloba te ke bomela masanga te mais epekisa nde kolango or pour kolangwa il faut ça nini voilà pourquoi biso tomela na biso te parce que so na bandi na moko na koma na mibale na koma na misatu isuka nango na lango. Voilà pourquoi biso to préféra pour na langue na ngate na koya na piège wana te na mela na ngate donc voilà quoi réponse à moi. Il y a un adage tout me permis n'est pas utile et le lingue biso ba chrétien to koma ka copier est-ce que est interdit na chrétien à ça la Facebook topé film série. Bon Facebook ba réseaux sociaux nyonso ils permettent biso de se communiquer même évangile et aujourd'hui évangile lelo ils salama aussi à travers les réseaux sociaux ils permettent de se communiquer ils ont ma bête mais ils dépendent de l'engeni mutozo ko utiliser ngo donc ils ont ma bête mais ils dépendent plus na ndenge mutozo ko utiliser ngo Facebook WhatsApp toutes ces choses ils ont ma bête au travers Facebook son évangélisation na la peut-être évangélisation na quartier moko mais na nzela Facebook na koma na bato baza na Malaisie na Kuala Lumpur na Singapour bango nyonso ba moninga mais so na sali onka na ngambo na mégaphone na suka ka quelque part voilà pourquoi les réseaux sociaux ça aussi avantage na côté moko mais ça dépend plus na ndenge bato baza ko utiliser ngo et dépend de wana et aussi Nabo Sanyo Lobby. Non, par rapport à la série, film, nigérian, tout comme ça là, style nabango wana, biso lelo to comment copier ngo et surtout biso ba chrétien. Il faut que différence wana les la main, différence wana les arali société nyonso kaka to accepter rappeler tout ça là. Oui. Ba film ba série en fait, eza nango pe mabete. Mais étant chrétien, il faut toujours sélectionner. C'est rien le bélanine. Et le bélanine. Ah oui. Est-ce que ça, Moutouya pour la vie de foi na yo? Je crois, théâtre total, il y a des gens qui théâtre, il y a série, il y a film, ça édifie parfois. Mais est-ce que ça peut édifier?
film mo bakutani na bango kamba moko bakut bango yo wana bakeso côté nini édifié na et surtout sinon pour na problème au président même film pornographique biso ba chrétien to comment kosela ngo omona na chrétien na téléphone na ye et kozanga te presque omona ngo na téléphone omona donc film wana na téléphone ya chrétien et ye kosala nini ikosala nini bon en fait ndeti babiloko wana na habité autant na téléphone pour quel objectif na objectif nini ndeko mso loba peut-être je eza pour un objectif na apprendre na yeba déjà comme ça jour na bala on na yeba ndeli na ko sala nani alakisa adona Eve ma position amen personne donc c'est pas important, ça n'édifie pas le quoi mon Christ et c'est tout ça la ka biloko to la ndaka ba biloko yo et ko édifier ou eza ko édifier na ngote à quoi ça sert. Oui vraiment c'est un système au présent en tout cas et comme ça biso ba chrétien au monde création abengami chrétien bibelobi tokoki kosalela biloko mibale te na nzela moko na mbala moko donc omona chrétien a toyebi kazaka na réveil omona esika mosusu aza na église moko songolo pakala kendaka omona bipupula soki bakomoni babengaka bamama bipupula donc azokende na baeglise moko boye or que même si nzambe azopekisa eloko wana idolâtrie nzambe azopekisa yango bafétiche nzambe azopekisa yango bafoto azopekisa yango mais alors na bachrétien oyo basalaka mabongo pourquoi vraiment étant des chrétiens biso ton de la biso ça veut dire église na biso église ya memo église oyo tozana bango doctrine mon côté biso tokendaka te église oyo bandimelaka yesu lokola seigneur te biso tokendaka te baéglise wana biso tokendaka te pourquoi parce que lelo makambo ekoma ebele nous croyons qu'il y a le salut, il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le seul nom, le nom de Jésus qui sauve. Le but que ça a comme mosusute. Donc église oyo eza doctrine mon côté na biso déjà tokendakate. Pourquoi aux ala mo Christo mais ba mono côté mo boye nanda ko mo boye pa mama mo boye ba gumba maka yo poke o gumba ma. Eza dinete ya mwana nzambe. Ça dinete mwana nzambe. Kolo abandai ko s'irriter contre ba pratique wana ba habitude wana même na temps ya bana Israël. Kolo aza tellement jaloux do servir nzambe moko aza jaloux alinga aka ye moko kokende na bisika wana pe kotika nzambe eza lokwa eza kofinga nzambe directement olo bande na kimi na ngayo parce que oza capable te na keluka muto aza capable koleka yo voilà pourquoi na Ancien Testament kolo abandai ko s'irriter makasi à ce qui concerne ces choses. Nzamba zanzambe wazalaka jaloux. Nzamba zanzambe waza jaloux et ako anima ko partager gloire na ye na moto mususu te. Donc soko za mo Christo oko kende susu na bisika mo songolo pakala te oyo bandimela kutu Seigneur na yote. Donc je crois c'est ça. Ah oui, merci. Droit ni esingaka mwana a réaliser yango pa ya moboti, to pe moboti a réaliser yango pa ya mwana. Comme obligé. Le rôle à moi azana ba droit et aussi azana ba devoir. Moi na nyonso azana ba droit et pe ba devoir. Moboti azana droit ya ko tangisa mwana, ya ko protéger ye, ya ko lesa ye, ya ko sala nyonso en sorte que mwana zala malamu. Ouais, ko sala en sorte que mwana zala malamu. Yango wana nde eza ba devoir ya moboti et pas ya mwana. Et mwana aussi azana na ba devoir na ye et pas ya moboti. Donc cela veut dire mwana pe azana makambo ya kosala lokola mwana et pas ya moboti. Ye pas azana makambo na ye, moboti pas azana makambo o esengela sala et pas ya mwana. Donc voilà. Oui, merci. Éducation de base evanda vraiment sikani na église na école topé na ndako. Nandako, éducation de base za nandako de éducation de base ici que fandi. Mais so ratango nandako, okoyo aussi ko se rattraper na église.
na église oyo se rattraper aussi na école voilà bisika malamu au moins na kozwa éducation ya ngwana bisika malamu au moins na kozwa éducation soka ratango na balie wana eke aza éduqué na balabala epesa éducation mais éducation ezala malamu te nakala vous savez balabala ezalaka malamu te mais balabala pe ya kala na wa lelo ya ndenge moko te. Je me rappelle nakala il y a certaines choses au biso ya malamu au pe to apprendre na balabala mais apparemment lelo ndie balabala on peut changer elo ya malamu ezalaka lisusu te balabala elo ya malamu ezalaka lisusu te lelo na balabala elo ya malamu eza su te babetelo kaka na solo moko ya bien te bakoye biso makambo moko mabe donc balabala eza su malamu te eza esika malamu to mona kozwala éduqué. Donc, éducation de base, c'est dans l'école et puis dans l'église. Oui, merci. Donc, je pense que je la question à Bisso. Est-ce que les chrétiens ont coupé ta boîte, bar et puis hôtel? Chrétien a coupé ta boîte, parce que la boîte, bakenda komela masanga bakenda biso to bito melate de père que to kuya na piège olambo donc na boîte déjà na okende na kesani na komela donc déjà na okete na bar pe déjà na okete alors na hôtel eza siko na kesani na hôtel peut-être na to mukisa ko voyager na mboka mongo olala na hôtel mais hôtel le dépend de eloko ok ça la kuna so que pour na lié à repos au paiement parce que ça na voyage parce que ça voilà les problème mais hôtel les a par rapport il y a eloko oyo ok ko ça la kuna donc hôtel les a ma bête rokota na hôtel donc ende ko ça la nini. Ah oui, merci. Mot de la fin, on est là. Na bandeko o bazo tambola vraiment na bubungi pardon. O azo tambola zo yeba te azo tambola lokola soso. Omona même ndeko mwasi alati body ya pamba. Azo tambola na yango na nzela. Moi cycliste mokie oyo biso toyebi ke bomba kanzoto totaka mo likolo elamba to bakisi mais ye cycliste apamba kotambola ne nango donc habillement ya génération na biso lelo en tout cas ezali vraiment kitoko maloba nino kotika na bandeko oyo basalaka makamba bongo bazotambola na kozanga boyebi ndenge balobi mon peuple périt par manque de connaissance na bandeko bazoyeba te ndenge nini bango bazotambola na ignorance na kati na bango. OK na bandeko nyonso oyo bazo tambola lolenge sengeli te lolenge longobani te naza na message moko mpona biso koyebisa biso ete chacun de nous moto nyonso akolekisa éternité pembeni ya moto oyo aservaki moto nyonso akolekisa éternité pembeni ya moto aservaki soko servi nzambe na se na moyo orlex éternité na yo pembeni na ye cela veut dire na lola mais soko servi satana na se na moyo orlex éternité na yo pembeni na ye cela veut dire na lifelo bisika ba pleurer kozala pe ba graissement des dents na lifelo sengwe kozala te ne batu mususu balobaka ke biso tozala na lifelo na intel musique ekobeta Nali fait le joie et causalate. Il n'y aura que des pleurs et des graissements dedans. Nali fait le bando regretter, bando regretter car si j'avais su, si je savais. Sona yo kaka, malobo ndeko wana lobaka. Sona yo kaka malobo ba pasteur ba bande ko loba. Mais na komi na liote. Nali fait le bando regretter. Voilà pourquoi pendant que temps est zanan, pendant qu'occasion, opportunité en web peut s'améliorer. Bien-aimé, bongola, bongwana, bongola bomoina yo. Ndima yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. La Bible déclare qu'il y a des salis en aucun autre nom. Et ça n'a pasteur mon côté prophète, mon côté moutou, mon côté asovaka. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Yeka ande mutape sa lobiko. Lobiko ezaka epanaye. Voilà pourquoi pendant que tu es encore en vie, pendant que tu es encore trop jeune, salela nzambe ndima nzambe
na bomoi na yo ndima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo bozwa bomoi ya seko message na ngai eza yango wana et puis message mosusu ezali ya convention Oui. Convention la jeunesse en collaboration avec l'église. Donc la jeunesse de l'église Memo Motiene. Oui. Nde ba zana milulu, ba zana séminaire. Oyo ko banda mokolo ya mardi 1er août. Kino dimanche 6 août toujours. Donc la convention milulu moko monene. Voilà pourquoi yo oyo nano yamba yesu te na bengisi yo na milulu oyo na bengisi yo na convention oyo dénommé zali explosion de la parole. Explosion de la parole. Vous savez maman maloba nzambe explosa makasi koleka na Hiroshima. Ah oui. Oui, c'est ça. Batangisa biso na kelasi que Hiroshima tango esalami après baton ebele bato baobimaka na déformation. Ah oui. Siko maloba nzambe eza koleka Hiroshima. Ah oui, apesa amen. promesse na Abraham meti Amen. promesse wana. Amen. Filelo. Amen. Biso to vivre promesse wana. Ah oui. Donc maloba nzambe explosaka koleka Hiroshima. Ah oui. Voilà pourquoi yo ndeko za na ndako na bengisi yo. Yo na oyamba yesu te parce que objectif na biso ezali ya liboso eza yo na oyamba yesu te. Ah oui. Oyamba yesu lokwa mokonzi pe mokonzi. Ah oui. Et bongo yo moto za na ba problème. Yo za na ba kasongolo pakala. Yo malade esilaka yo te. Yo ba kanga yo. Ko manquer te na rendez-vous. Na lobi du 1er au 6 tozawa na église Memo Motiene quartier 5 na Njili. Donc tozaka juste na Njiloise wana soko koti wana otunia veni Motiene ezaka quelque part wana okomona biso tozawana tobana kobanda le 1er mardi le 1er août ti le 6 na ngonga ya 16h30 kino 19h 17h juste kino 19h nde ngonga milulu na biso ezali thème ezali au commencement était la parole na ebandeli ezalaki liloba yo vi na yo eza na forme te yo bomoi na yo eza na forme te yaka penkolo na liloba na ye ekopesa yo forme yango wana nabengisi bandeko nyonso bino nyonso bozolanda biso kozanga te na rendez-vous sacré oyo du mardi le 1er kino dimanche 6 août toza awa le dimanche tozala na tongo de 8h à 11h. Oui, merci beaucoup et Zamba Pambolayo abakisa vraiment ezangaki en tout cas bino mobutu koyoka. Oui, merci papa pe linga pe sa vie na par rapport na oyo ndeko na biso auti ko yebisa biso. Oui papa, à vous la parole. Si maman, donc on trouve la juste en Atina la convention autosanango déjà dénommé explosion de la parole. Donc to bengi sibinonion soboya na convention autosobanda d'ici le 1er août auto rechuté dimanche le 6. Donc to bengi sibino ba o ba yambana no yesute. Ba oyo penza boye donc yesu akotana na bomo ina binote to bengi sibino parce que maloko ekobima awa parce que dans la présence de Dieu tout peut arriver. So boye mukolo wana ne bokomona la réalité nama o nzamba bongisa pona bino na bino bato yamba yesu te nzamba za zo benga bino boya na présence na parce que na présence na ye nyonso ko koma yo muto za ba problème moni ke ba difficulté comme la de temps en temps oye ba ningo ko sa sortie mais so oye pa ina nzambe ko ba ningo ko nzamba ko sala yo nzamba ko façonner yo ako komisa lo lenge ya linyelo ko komisa la parce que za na ba lo lenge na ya pesa ba ina bato donc so oye na convention oyo nzamba ko peso forme parce que forme solo ezalaka epai na ye donc yo ndo ebi nzambe te yaka epai na nzambe nzamba ko peso forme oyo ko sala ko garantie na vie na mobimba nzamba pambola yo solo dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu tu peux aller.
yo oza elenge ozotala biso esika nyonso ozwami tobengisi yo na programme monene oyo toza nango toza na basali na nzambe minene lokola le docteur David Tumbamai akoya mpona kopambola biso le révérend Joël Lubaki, le pasteur Sebron Timba, le frère Papi Ngimbi, le frère Gilan Tingi et le pasteur Jules Nzama bakoya mpona kopambola biso. Donc esika ozali ozoyoka biso kozanga te na programme oyo yaka eloko ozoluka pendant longtemps nzambe abombeli yango mpona yo yaka nzambe akopambola yo. Merci. Ebele ya makambo bakosela yo okokaki kominubela te na batemwe ya lokuta bayaki obangakiliwa te ebidi ya imangu bakuvovela nakuleni kolivovela kwe tarambangiza luvunu zaiza patina vulwako ebele ya makambo bakosela yo okokaki kominubela te na batemwe ya lokuta bayaki obangaliwa te Isumei mwana Maria wamona masiziki banakuluzu wako patina wako eliki ya imangu bakuvovela bakuleni kokivuvela kwe salamangiza lukunu zaiza patina wako emidi ya imangu bakuvovela nakulendi kukivuvela kwe talambangiza luvunu zaiza kwatina vundwako talampila nsoni wamona ndengeye wavanga dyambu vanakulusu wakoma kwatina vundwako ebele ya makambo bakosela yo okokaki kominobela te na batemwe ya lokuta bayaki obangakiliwa te ebele ya makambo bakosela yo okokaki kominobela te na batemwe ya lokuta bayaki obangakiliwa te. Voilà. Merci Seigneur parce que tu es bon, que le Dieu de ce roi, pour sa malicieuse, pour accorder biso grâce à Nzambe. Topesio merci parce que vous avez malamu. Na momango Nzamba lola, vous allez qui na biso Seigneur Dieu. De l'engolobi na biso na Deutéronome chapitre 28 verset 7. Ils te présenteront pas Issa chemin, ils s'appuieront pas plusieurs à cause de sa présence. Présence na yo ezala ki wana katina biso. Présence na yo ezo ki possession la katina mokolo lelo. Dans la biso bilenge to kusani la présence na yo.
tomoni esika mosusu akokima te tomoni esika mosusu akotalisela bapasi na biso te. Voilà pourquoi topusa ye na sa makolo na yo, voilà pourquoi toye na sa makolo na yo. Olobi nyonso mokili ekoleka kasi maloba na ye ekoleka te. Lokola yo ozali mai ya vino, lokola yo ozali liloba, yo ovandi na kati na biso na chanasa oyo nde na mokolo lelo yo ndoreye parce qu'opesi biso pouvoir na Luc 18:9. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et de marcher de tout pouvoir à tes ennemis. Et tu as été ton marché, il a pouvoir à moko à cause d'amour na yo, ta fidélité na yo, ta fidélité me suffit, ta bonté me suffit, ta grandeur me suffit. Yango te lever yo na momango plesa ki biso makasi parce que na makasi na biso boko tolinga kitoko kate kasi na bonté fidélité na yo opesi biso makasi tikatolo ba ozamala tikatolo ba ozamala. Le Père de gloire soit le kumu mo santa lola aba Père soit le kumu. Merci Seigneur parce que yondo zali malamu mingi. Amen. Voilà. Merci. Et Zambe wana vraiment topesi merci au yazalaki na biso comme na Deutéronome chapitre 28 verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tous ceux qui s'élèveront contre toi. Ils présenteront pas ce chemin et ils s'affronteront pas plusieurs chemins à cause de sa présence. Et présence en Zambewana ezalaki na kati na biso et uta e bandelipe na kinona suka na biso comme na Ecclésiaste lobi chaque chose à son temps et to komi vraiment na suka ya édition na biso ya mokolo lelo et biso nyoso to uti kolanda bandeko lolenge ba uti ko beta mbela na bango na likambo etali et jeunesse balobi jeunesse ezali potier ya église jeunesse ezali espoir ya lobby jeunesse ezali vie ya lobby et bandeko bozo continuer toujours ko sala mabe racheter le temps car les jours sont mauvais ba oyo nyonso bokimi na maboko ya satana boyambangu nzambe azana posa na bino nzambe azana posa totonga ekolo na biso tokotonga yango na makambo ya mabete tokotonga yango na via kuluna te tokotonga yango na via viol te tokotonga yango na kimoyibi te tokotonga yango kaka na se ya makola nzambe. Voilà toyambaki vraiment basali ya nzambe oyo ba défendre nzambe na lola ba défendre mokondi oyo avandi na lola. En tout cas nzambe zwa lokumu tala bilenge baboyi na bango kosimba machete bilenge baye na bango na sa makolo na Yesu balobi pa ya nzambe nyonso koluka ezali yaya libale pa nzambe ezali musala ezali voyage ezali finance ezali alobi wolo palata ezalaka ya ye nini tokoki kozwa na mokili yo ozobungi satana yo na bavi ya mabe yo ozobungi satana yo na vi ya loyenge ekofuta yo na eloko moko te ekofuta yo na eloko moko te yaka na Yesu venez nombre na mokolo ya molulu wana enzamba akosala ngolu. Et voilà et tokomi penza na suka ya émission na biso oyo oui alléluia. Et ce qui tozui na 1 Roi chapitre 3 verset 16 et sika oto komona mwana mwasi wana ba changer ki ye mwana parce que azala ki akolala moninga na ye ayaki ko changer mwana oyo ye moko alalela ki mwana wana azala ki akokufa lorsque sentir que mwana na ye akufi ake ko changer moninga et sika bazala ki bango mibale na kati ya ndaku babota ki pe bana mibale ya génération moko bazala ki bambanda mais lorsque akeleki ko changer moninga mwana parce que moninga wana azalaki ya kolala soki azalaki ya kolamuka balingaki ba changer mwana te eza pe yo za ya kolala eza pe yo jeune oza ya kolala lamuka na pongi yo oza ya kolala bakoyiba o lipamboli na yo parce que oza ya kolala jeune oza ya kolala bakoyiba yo esengo na yo parce que oza ya kolala lamuka na pongi. Et bongo wapi na remercier ba boss nanga na musika boss Roni live Yannick Malundama ainsi que Dieu King na Lelabino il y a des gars et na saluer toute mon équipe technique ingénieur azaki na sima caméra ingénieur à makasi José Mbou ya yango wana e bongo wapi et papa vraiment à clôturer et puis avant que tout ameka penza ko remercier pe boss na biso oyo vraiment azoki occasion ya kotinda biso na kati na milulu oyo ya mokola lelo donc na pesi yo maloba papa. Ok, merci maman. Et à Liboso,
napesi merci na Nzambe et mopesi na pema et topesi merci na yo aussi maman na biso topesi aussi merci na podcast TV na chaîne na biso na le boss Roni Malundama topesi merci beaucoup yende mutasali en sorte que tout le monde na liboso na biso boye to le kana chaîne podcast TV TV na biso ya biso moko donc topesi merci bisika zali et topesi aussi merci na papa na biso pasteur na biso le pasteur Jules Nzama topesi merci bisika zali topesi merci na papa na biso Papi na papa na biso Guilin na papa na biso Kamas na bana nyonso ya église Memo quartier 5 topesi bino merci tika Nzamba lola apambola bino topesi merci na ingénieur na biso José Mbungu ingénieur José Mbungu yemta saliete tobima na baetando ike na bino topesi bino merci pena ingénieur na biso et merci na biso nyonso bandeko nyonso bozwi temps na bino kolanda biso topesi bino merci bobo sanate ko commenter ko liker puis ko s'abonner kaka na ya biso podcast chaîne de la référence. Bye bye. Dans sa présence, tout est arrivé. Potokende liboso, tiakondima likolo na nyoso. Pomosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful I'm counting my blessing. Ba wetu wa begin cause leki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande disitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te